Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'aloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager, ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça la vraiment biso bien. Voilà. Ma BBC yo lobe likamango ezo leka sur les réseaux sociaux te ya grâce luzolo, koto yo a komina chacha d'or, o yaza tiktokeuse, voilà. Et toyebi déjà situation ya baby et voilà. Tomoni baby abimi pona koya ko répondre déjà baby azala déjà na défaut wana ya agitation, azala déjà na défaut wana makasi. Je ne sais pas ce qui a se préparé qui ou encore abandonné ko s'attendre na nini ce qui est na grâce luzolo bazala kali sous-souté parce que toyebi bango netinga personnellement grâce luzolo malgré na yebi na belle vie télévision mais quoi ça love story oh babandai ko tourner na la fille ici c'est qui Baby Donja et loko moko boepe et fula qui paye. Alors quelque part batu babandai ko loba keno grâce luzolo kene ko luka visibilité et pas Donja et tout à utiliser Donja et tout. Mais non, problème est ça boy. Na minute yo grâce luzolo tomoni na chachador oyaza tiktokese. Sikoyo tomoni batu babimi batu bazotelemela soit disant que non grâce il faut pas grâce à zo ke nango na baise mais bango ba confirmer que non eza bongo eza ki mwasi na mobali eza vraiment eza baise te. Batu mususu ba sepeli na relation yango te, batu mususu ba condamner yango, batu mususu ba bi que non asakani na baby et puis atiki baby alors eza ba jenae a osala yango isusu pe pas et pas chachador. Mais non, ngai problème nange eza nini? Grâce luzolo na minute oyo bon aza mobali tokoki ko condamner te aza mobali et tolanda totala ba love story na bango ezaki vraiment ezaki histoire vraie o babane peza ko vivre ya mwasi na mobali oyo nga na yebi il y a eu même d'autres personnes ba maman mususu pe na poto o babane déjà ko préparer mariage ya grâce luzolo na Baby Donja so ba maman na baza ba abonné nanga parce que na période wana tellement na bana o sepela na love story ne na zabo na bana o sepela na love story non donc love story wana bana ke no e bana ta ko bimisa neti ba stress oh lelo bokomi ofingila ngo ata nani bo fingila ngo nani mama Esther na tonto Jaco eza ba love story grâce luzolo na Baby Donja ba mema contenu moko boye oyo ezaki exceptionnel mais toye bakate nini sala keno bakata ide wana e bakabwana nenge bakabwana wana mais na nga moko ndenge na monaka mutu azaki difficile ezaki Baby Donja po na nga ndenge na monaka parce que grâce aza garçon moko amonani keno soki alingi Baby Donja aza na ba défaut moko eza ba défaut moko boye ya bien te na vie na ye ya koloba keno eza ele passe ya koloba keno a reconnaître ka ba défaut na ye pour un jour avanda bien na mobali wana eza constant na ngai kolanda nde na landa love story parce qu'il arrivait des fois mona ba oswa na boye et tout mais grâce luzolo na ngambu na ye c'était un monsieur déjà amona naka o yazalaka amoureux. Mais je sais pas nenge ba memela kabiso sur les réseaux sociaux soit disant que non aza deux fois et tout ngai kuna na yebite o biso to tala to o biso to mona na minute oyo to mona ki deux fois te
Baby Donja abimi akokite parce que bato bazoloba babotoli o mobali ola salela ki yaya ola salela ki charisme ye azwa succès avant kutwata chacha d'or bolanda. La femme du chef, je fuis être la femme du chef, je suis la femme du chef. Ok. Bino pinende ufana ba bote ngaba ko bote lang ba bino botala nga soni. Ta dembo kuta siki. Dembo bomano limia ko. Ngaba pinda bang dina fanja ba ko bote lang ba. Ntete la que je suis. Et ma fumbe que je suis. Oh. Non. Bino botala kanga na soni, est-ce que nga ba okyo botola nga mobali? Il n'a pas comprendre que non, il y a d'autres femmes ou encore il y a d'autres filles jusqu'à présent. Batambola kana orgueil, il y a peut-être ya koloba ya kitoko nanga botala kanga na soni, est-ce que nga ba okyo botola nga mobali? Mais jusque là na vie na yo amoureux. Vu na yo amoureuse tokyo loba et tepa. Okyo zana kitoko na yo bako botolo mobali te peut-être bako tika yo peut-être pour un comportement. Voilà ça juste un conseil moko na pesi en passant. Famille Libota toza na film na biso tozota la homicide. Total lelo déjà 17e épisode na kolobela yango. Mais na lingi na senga famille Libota toza na mama na biso, toza na sœur na biso, toza na yaya na biso, toza na leki na biso, toza na ndeko na biso ya famille Libota. Moi mama BBC na kangelaka mutu mutema te, soki mutu aye vernga ya koba mama BBC naza na besoin ya soutien na yo. Na kozela eloko moko te epa na ye, mais je sais que non, eza quelque part musala ya Nzambe oyo Nzambe ye moko nde akoki ko récompenser nga. Ndeko na biso famille Libota aza chantre de l'Éternel, chantre de l'Éternel na kombo ya Gersel Lunguya, aza na chaîne na ye ya YouTube Gersel Lunguya officiel. Famille Libota soki boki kokende ko s'abonner bukuna bo soutenir ye ngai naza neloko na koloba te ou quoi que ce soit. La dame aza abonné na nga aza pe famille Libota aye vernga et voilà afongoli chaîne na ye et aza chantre de l'Éternel. Bokende bo s'abonner kuna parce que toza famille to soutenir ndeko kane bo soutenir ngai ya keno botale vidéo mama BBC ndeko akimeli mama BBC na oki kozala fermeté attaque non réalité à YouTube bato azamite mama be et tout ya mais ngai mama BBC naza kuna te, elle est venue vers moi na osenga na mibale misato famille Libota oyo boza bato peza ke non bozana pona ko soutenir biso na biso to se soutenir ata mokili yango eza na ba réalité mususu. Mais moi je vous demande yabo kene ko s'abonner na chaîne à mama na biso oyo aza chantre de l'Éternel bo soutenir œuvre na ye et ko sala bien nazoti la bino juste moi extrait ya mukie ya nzembo na ye oyo ayembaki et comme ça bo kimela na chaîne na ye bo kene ko s'abonner. Aza mama na biso, aza leki na biso, aza ndeko na biso famille Libota, Gersel Lunguya officiel. Mama sœur Gersel Lunguya officiel bokende bo s'abonner. Alors toyo kana no moi extrait ya muke ya nzembo na ye azoyemba kitoko, azoyemba vraiment bien, za banzembo moko ya adoration ya bien. Na tongo okipe kocha avant au prier oyoki yango et ça bien. Alors to la nana no moi extrait ya muke oyo comme ça na ozongela bino. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors si tu es juste devant Dieu, tu n'as rien à craindre, parce qu'il te relèvera toujours. Seigneur,
Jésus, Seigneur Jésus, j'ai compté sur toi. Jésus, tu es pour moi le plus grand soutien. Jésus, Oh Seigneur, toi nous, Jésus. Jésus, Seigneur Jésus, j'ai compté sur toi. Jésus, Tu es pour moi le plus grand soutien. Jésus. Oui, je sais que Dieu n'abandonne jamais les siens. Alors toi qui appartiens à Dieu, pourquoi tu as peur, mon frère, ma soeur? Sois dans la joie comme moi. Je bénis le Seigneur car il est merveilleux. Tout le temps dans ma vie. Ces enfants qui comptent tout le temps en lui, qui n'abandonnent jamais. Oui, je sais. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne jamais. Ces enfants qui comptent tout le temps en lui, qui n'abandonnent jamais. Oui, Kenzamba boka jamais moengebe. Tozaba engebe. Tosengeli kotalela ye. Ombate aboka mon côté. Voilà. La grande famille, Bokende, beau s'abonner, hein? Beau s'abonner. Na salika devoir nanga. Ndenge nde kwa kimela ki pa maman BBC. Alors, c'est au moins ça. Bokende beau s'abonner na chaîne ya ndeko na biso. Gercel Lunguya officiel. Alors, aza justement on a débit banzembo eze belé, banzembo eza vraiment nano belé. Oya kokotisa na chaîne, mais boke osala boke opesa ye soutien et ça la biso bien makasi mingi nzambe na biso akopambola bino nzambe na biso akomona bino et na soutien au boko sala pona ndeko na bino. Voilà. La grande famille, to continuer liso na biso. Je crois que non, botali film ngapi na uti déjà kotala film mais na kolobela yango vrai na suka na sisa na lisolo na memi ya Grâce Luzolo na Chacha d'or na Baby Donja abimi pona koya ko répondre. Est-ce que Baby Donja, est-ce que tu avais bien rêvé na yebi keno ko sala ba life belé ko zanga maîtrise ko sala ba life belé. Maintenant moi je me demande, c'est juste une question où on a mis tunaka na mi tuni tangu Baby Donja bobane ko sala love story wana ezalaki ya keno bokokabwanaka un jour to ezalaki ya kolobaka keno eza baise to ndeni. Mais moi je sais que ezalaki baisité, il y a eu une relation amoureuse là. Po ata bakoloba keno baise ba level ya ba baise wana na Congo na biso vraiment pardon. Ata keno Congo na biso tozana ba makambo ebele mais love story na bino wana je vous dis ou encore nazo yebisa bino keno ezalaki baisité. Ce n'est que lorsque relation est simbité, et sali keno babima pona koya koloba keno ezaki baise te. Et likambo yango kutu mutu azaki plus agité ya kobima koya koloba boye ezaki kaka Baby Donja. Grâce Luzolo atika koloba ta IOAT ya koloba keno ezaki baise. Atika ki Baby Donja akeni nango ndenge bandeki kokende nango. Donc on dirait kaka soki pe ndenge ni pardon ba fi mususu. Osali ba love story na yo kuna. Oche ame na yo esprit corps na yo anje. Nakati ya ba love story wana. Mais il fallait peka ocha maelo ba keno ma mobali ono tikete ngati na tina it. To boite lelo ko zwana mobali. Mais bilili wana o ese tikali wana ata ba lobaka. Na miniti oyo Baby okozana capabilité moko boitalaka ne bazongiso na miniature. Mais Grâce Luzolo ata bakofinga ye deux fois ata bakoloba keno eza baise de musala na ye, il reste un homme. Parce que na ye Chacha wana ndenge zawana akolinga donc je sais pas donc comportement na ye pe amonani pe azape malembe te. Parce que tant aux heures, nani a ebisi bino kinonga ba okyo botolanga mobali yo na nani. Tango lobi bongo, c'est-à-dire que non bozala ki ba botoli yo yete.
Baby Donja na grâce au love story na bango bandeko nga na bandeko ratango te tango bato mibale bakabwana nayoka mabe makasi na mituna c'était juste pour na religion ya baby ya keno azaki mbangiste esimbi te na grâce luzolo to ndenge nini parce que niveau oyo nani grâce azakutu na problème te niveau ya nani Baby Donja oyo ndenge atiaki nzoto na ye anje na love story wana mais non et puis abandé kozwa ba vie moko ezaki contenu moko boye obo memela ki batu sur les réseaux sociaux na communauté attaque no communauté na biso toza batu moko boye to réfléchissaka na ndenge moko boye mais bokendeki nango kitoko contenu na bino ezaki bien oyo ezaki iloko moko boye ti lelo batu balingi ba soutenir bino bolingi bo bala na bien bolingi bo sala couple na bino bien bolingi bo sala foyer na bino bien. Oui, je sais, baby Azam ne pas grâce et tout. Parce que baby Azam, moi, en 1990, 2000, pardon. Ce qui est 1990, pardon. Et grâce à Outiko qui a 30 ans, il y a de cela 2 mois, Outiko fêté à Dubaï. Tala. Oh, on a lobaka keno ba retomber à mabe tout ça la kabo eza nango mabe te eza juste ka keno est-ce que baby elle avait bien réfléchi tant abane ko sala ba love story na yewana pour na future sûrement tant abane ko sala love story na bango wana bazaki na kati ya ben ya koloba keno nous un jour tukobala na tozanda kumoko mais o bango bakanisa ki zalaki bongo te et voilà les retombées yango bakabwana na bango. Nasima ko kabwana nde baby ayi kolobeki ezaki base or ezaki base te nga naza na ba mama o baba na ko benga mama bébé c'est tozo sangisa déjà mbongo pona kotinda ba o préparer déjà mariage il faut ba balana tozala bana mikete sur les réseaux sociaux tozala bana mikete ya ko kosa batu boye tango ko kosa batu keno ezaki nango base. Une femme, moi si penza ya une femme penza est-ce que on a aucune na base na level oyo kende la kinango wana mutu munene oyo azalaka mutu amatalana ezande grâce oyo grâce à ça garçon moko boye il faut na tout à moi bordir grâce à ça garçon moko boye il aime faire de relations donc aza mutu moko boye alinga intérêt trop. Donc place makambo eza kozala wana place intérêt eza alinga matalana alinga ba vie moko boya ba lix alinga ko apparaître alinga ba bilo donc il est plus dans ba bilo moko autant l'intérêt denga na moni la grâce aza garçon wana te ya koloba keno na kene na vie malembe oui mobali eza oyo brosaka to mona ndenge brosaka dire et tout oui soko tali nani Chacha d'or a la maîtrise dans nous ya le quoi Maria Ntumba. Bon, Maria Ntumba peut être sur les réseaux sociaux a été vraiment si torche. Maria Ntumba a commis na maîtrise ebélé, a commis na sens à responsabilité, à changer, à s'intégrer dans ma cambo ebélé tant qu'influenceuse et tout. C'est pour na mobali. Mais ce qu'on t'a dit ba vidéo kaka ndenge bango ba bimi déjà ya koloba keno, basa moi sina mobali eza bezité. Ota agissement ya Chacha d'or et pe sa penza poate ya koloba keno ya moi si donc maîtrise ezate o salango dozo prouver batu o salango kitoko penza te boza ba influenceur boza ba influenceuse ne boza wana Maria Ntumba ta kutu ye na mobali na ye ba kendaka nango ndenge bino bo kenango wana te. Est-ce que eloko ezo salanga ka pasi ezakaka nani soki mama oyo nani Baby Donja akosala bala plus bato bakoya kotomboka awa plus bato ba matise na ba miniature plus bato bakose moke na ye plus bato bakoseka ye plus bato bakobanda okondane ye akosala abando mataba life butulo kwa moi
Mais namoni bango bauti ko tourner théâtre moko boye awa nanani na Grâce Luzolo. Soki siko pe eza bezka ne batu bazolo bakeno Grâce ne ba jena yana ya nani ya babezi. Kaka ndenge azo lakisa batu keno baza mwasi na mobali na shasha. Nde bongo pe bazaki na baby. Siko yoko banda kosala kaka babezi. Nde place onga pe nazoba est-ce que eza beze? Ozozwa nini na babezi wana? Pona sima babezi wana. Neti nganga na ondima te kino eza beze. Bon, eza bato ebele bazo ba mama bébé c'est ça nango beze parce que Grâce Luzolo ninga zana e deux fois. Doko musu ndenge bato bayaka ko bamba bato ya ki deux fois oyo. On dirait bo mona place azo sala ki deux fois. Bolingo kwiti o basala na nani o na baby donja mais non. Batika batu na suspense moko boye na contenu na bango wana mais non laisse tomber. Et batu bazai kutu batu bakotela ki yango kutu na ba prière ya ko bakeno ba tchana se bazongana. Mais mutu oyo azaki peza keno likolo oyo abebisaki makambo makasi c'était donja. Parce que Grâce Luzolo azaki mutu moko boye ya koloba aotala si s'agit peut-être keno ba robongisa. La grande famille, beau aimer, beau partager. Hein? La femme du chef, je fuis être la femme du chef, je suis la femme du chef. Ok. Ta dembo kuta seki dembo bomano limia ko ngapi na bang dina fanja bakobo to lamba mtete la que je suis et ma fumbe que je suis oh oui non olango abandi nde place ko bakoma ko benga mutu aliba ba ko benga mutu alibuma libome bandi parce que non ba baby oyo penza na yebi ke no alanda aolandanga ya na sima ngo tanga koya ko sala live wana autaka bozozo ba succès mais bozozo nga ba maîtrise bozozo ba succès bozozo nga ko s'intégrer na ba makambo mususu te bozozo ba succès mais bozaka ka ndenge franchement pardon bat la grande famille. Quand on a promotion un film na biso tozotala na titre ya homicide oti kotala 17e épisode. Je crois que aussi ça on a 18e épisode. Attendons voir demain. Surtout qu'il y a 20 na habité. Vous savez quoi bandeko? Na okeli nani Davina na Linda Mawa. Na okeli bango Mawa. Surtout tangu Davina zoloba keno Linda kutunde abandaki alobi il fallait ta tokangise kasi ata binemi boyo kata bino mokol niveau il fallait tokangise ata binemi ya kolobaka keno tokangise ennemi to monaka ete to sololaka na ete nini etindaki biso hein nini etindaki biso tina niveau yo tala sikoyo place bandeko bakomi David Linda lobi na okoka lisusu te na okoka lisusu te bosalelaki yango pona nini nayokeli bango lisusu na mawa nayokeli vraiment bango mawa Davina alobi ata soki Dani Dacosta abalaka ye balingi bakena bango na poto balingi bazala kuna biso tolingi tovanda na biso awa vi na biso tolingi to nzambe siko ekomi soki
lingala ya soki. Lingala ya soki. Hey. Mawa. Mawa. Tolanda na mwa video oyo ya Grace Luzolo na Baby Donja. Donc bolingwa batu mibale oyo bilili ekosaka bato réseaux sociaux eza monde te awo komona kaka Grace Luzolo oyo ndamemaki aza ondira ateka na ye ateka na ye soni ateka na ye soni donc aza garçon moko boye azwa na ye bakoto atya na matoi ata boko finga ye ata boko sala nde aza takuna te ye azotala intérêt na ye donc mwana moko boye aza na ba vitesse moko boye ya ba vie donc okosepela kutu te na Grace oyo aza c'est un petit courageux mais aza mutu moko boye pour na vitesse akoluka vie il est capable de tout faire pour apparaître balobela ye moko pe faut katoloba nini kaka bokabwanaki na Baby Donja oyo pourtant bobandaki oyebaki déjà ke no aza na ye soki kimbangiste kuna okomi ba video ka siko na chat pardon bati love story na bino nde sali ke no bato bamatisa bino na miniature bandeko boso yana chena nanga bino filme na biso tozotala homicide Davina na Linda bapesi nga lisusu pasi awa na minute oyo il y a plus moyen de faire autrement boko sala nini parce que mutu asaki chaîne tana boke kozongisa ngo ndenge nini yoka imagine que Yaya Tobima tu es parfumé tu es maquillé tu es bien habillé mobali ka bobo akomo ka solo mobali azoka solo abi bazu o solo ya ba poubelle o ba décharge nyonso to ya Kinshasa on dirait ba boaki mobali ya fukami mama anyukuta côté nini solo ezo bima donc présence na nga kaka heure na koti fait qui bien un moment pas qui bien solo e bambie na solo maman Tokienda ku place fallait tokiende te tala ka fait toki kolia na restaurant il m'a dit fais-toi belle je m'emmène quelque part et tout je assez pili quoi assez pili pas monenga et tout na ye wana musolo mobali ket sikinga maman je comprends maintenant que makambuyo bando bete na banda koyoka ya ba voix c'était pas de la blague au fait tu n'hallucinais pas que on a comme n'habite sur solo on a bimisango ou bien quoi mais que ba bois qui poubelle nanda kunde ndako eza imagine yo vanza oki solo je na comme ka solo so solution est tout quand ça vient où ça ka basine que ça ka bien quoi na ngana biso que joana ce que bisanga ndeti yanga par exemple yo ko kanga tema to ko tsa ba tiche ko tonga solo na ko sani pona pomper nyonso yezo yo ka solo au vent d'un mobile ndeni onda kune moko aza kimeta aza lesté il peut pas il sait pas rester à la maison tu aza à lesté on sait même plus rester comme ça on sentir mutazo kanga dazo kanga mutema ya punition boy dis-moi tu peux me trouver une solution au fait maman solution nini comment ça to banda wapi ngakutna kwa machine tisiko to ibate no régler on nini yo bisana lokelo solution yo to kata solo ko beto ata karat ngasko na oka mungongo na solo na mungongo yo poneni Linda est-ce que vie ya batu ko za lokwa vie na biso aïe oh yo bisana batu normal bo vivre mais bo vivre boy ezala botala moment oyo conséquence e côté ya bango
Bota la moment où les conséquences et côté à bango. Ça fait mal, hein? Toté yama. Ce que côté yama te na ki motema mabe na yo, na ki motema na yo ko lingela ka batu boule ya ko loba keno kene ko longola mutu na sa moyo yo. Tala siko moment où baza ko réfléchir soki to tikaka ye, soki bo tikaka ye. Tala niveau mutu asa longwe na mokili. O boko refaire écoute même pas. Ezalakata keno bozuye boke ko sundolo soki wapi makambo ezo simba tebe e azakuna to ke de tozo ataye. Yoka Davina ndenge abandele koloba il fallait attaquer notre ozo injecter ozo tia poison wana il fallait attaquer à se retrouver à l'hôpital quand ndenge na lobaki to mona kataye tala moment o mayele ekozonga bango na bango ekomi kotuna yo ndo mutu pesaka idée o boye boye o koto solo o koto voix oyoka donc il a mabe toté yama. Voilà la grande famille na komiko chité bo aimer vidéo na biso bo partager et que ça la vraiment biso bien bo kene ko s'abonner na chaîne na ndeko na biso pour na banzembo ya zotia ya kitoko. Alors et que ça la vraiment biso bien. Je vous aime bien d'ici là, portez-vous bien. L'obito c'est la 18e épisode, obité so itoki na 18, so itoki na 19, lelo livraire à apparaître. Alors voilà. Tout continue toujours. Makambo Djali. Je vous aime bien. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.